Babengi nanga mot d'espace. Ona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Papa bengana bango ba seba batik tout papa bomeli siffler tomeli siffler Kamakande sabi wani mala na wote tolongo Amélie siffler Ate biloko na agence moko na lemba Bagence nyonso eza ya mavwanga. Saba. Nana. Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na moni yangu peke. Mona yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. Prenez place. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baloka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo la bino souci ya ba agence sili et pas na biso tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso Bonjour téléspectateurs, vous nous suivrez partout dans le monde à travers notre chaîne EHP Media. Directement dans mon boss Edo Amani ya Mama GH. Toujours en coordination ya équipe Bumba via Palais. Via Biso Moronabi ke bomoni longasika désormais. Oyo frère Nabino, boba nomoni tous les jours Brice Bilma. Ah, toza na résidence, il y a le défunt vieux papa Lutumba. A Tikotika Biso. Toza na résidence nae. Minomo bozomona résidence nae ngoyo. Koto bat bazab, toza toujours na matanga, tozole la papa tokiti sur le terrain pour trouver ba programme nini ekopé sama durant cette semaine. Voilà. Tozo poser quelques questions pour na bandeko, ba membre de famille oyo baza côté ya papa. Na habité caméraman surtout pour ça na moi muké. Tu posez-moi quelques questions. Bonjour, bonjour. Voilà, tozana ndeko awa. Ngana habité moko yebsa biso so azanani azana kata résidence sawa. Bonjour ma sœur. Oui, bonjour. Tu couture na kata résidence ya papa Lutumba awa. Oko yebsa ba téléspectateurs so azanani. Ngana za mwana maman Jeanne Mbole. Mwana maman Jeanne. Ah, voilà.
Pardon? Il y a moi, c'est papa Simaron. Il y a papa Lutumba. Voilà. Aza mwana ya mwasi ya papa Lutumba. Tukutie awa. Maman, au quoi ça biso à propos ya programme ya matanga cette semaine? Bon, à propos ya matanga ya semaine oyo, et bien il fallait ya dimanche, corps il fallait dimanche, bah reporter qui a un programme ya Martin Fayoulou alngaya, mais corps est ya mardi, il paraît à 18h de Toyoki, mardi de Bembe. Donc corps qui t'a lobby mardi et qui t'a déjà on a vu la Kinshasa et qui t'a lobby mardi. Siko bako exposant au wapi. Exposé dans le palais du peuple. Bon, mardi il y a réseau à tout qui était maman à 5 containers. Après le 3 Tobimi ici, bah exposé dans le palais du peuple. Donc demain mardi, ils ont déjà exposé dans 5 containers. Après le 3 ils ont exposé dans le palais du peuple. Maman, au quoi ça biso ba souvenir il y a bien yo garda pour na papa Lutumba Simaro. Bah souvenir est belé pour ça papa biso. Donc bah souvenir est belé zéro le bâti. Oui marcayo. Tout cool là ma beaucoup né. Bah souvenir est belé. Vraiment toti kolanda tontine. Vraiment baza famille a vraiment émotionné, baza na mawa tout kutindeni bazo fan dans la CA vraiment et ça est vraiment pas si wana toti ki oto za bandero mosusu. Tout pour ça na quelque part tout ça. Ba maman peut ba fan dia. Voilà. Enfin. Maman, bonjour. 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 Voilà, maman Bazawa, na kati ya résidence toujours. Il y a papa Otiko Tikabiso. Maman Tonito ba kombono maman nani? Kombono maman Tumba Marie-Jeanne. Maman Anthony Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Maman Tumba Marie-Jeanne. Maman Tumba Marie-Jeanne azana ni papa Lutumba. Ah c'est meki nanga. Naza moi le qui est moi ya maman Jeanne Mbole. Voilà, il y a Zali petite sœur et Ali qui a moi si à papa ou papa Tiki. Maman au quoi biso souvenir nini oyo tant ozo raisonner. Il y a papa tant ozaki na na se ya mokilawa. Makamne bane ko sala oyo marka ki yo vraiment ozo sala o passi. Souvenir nini otika ina vraiment au quoi biso. Ah na ba souvenir ebele souvenir ya moto yo yebi aza musika na yo oloba souvenir moko mais ye na ba souvenir be po lela zui ya nga bali ya nga na zana aja mukie na koli na maboko ne na bali na maboko ne na boti bana nyonso na maboko ne na zuba koko na do ba souvenir eleki ebele na zana souvenir moko to na koloba boye bon musuna tina ba souvenir ne belé moya ko tanga ngo ezate. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Et grâce à caméraman Nabiso, Junior Pidi, Babi Moussala et Zomona toujours. Donc voilà. Cette émission est PLCP Bande Rebelle Baota Labiso à travers dans le monde. Le rôle à Al Kamedo, Almeida, Dems, Mahonga et Trésor Mbomboka et depuis Paris. Donc nous se retrouvons juste après. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde est à la résidence à Papa Lutumba Awa. Où est-ce que les téléspectateurs Baota Layo sur Zanani? Nga naza mwana maman Jeanne Mbole nga chuchuna nga mnateka ka jeudi a. Ah donc vous avez mwana ya maman Jeanne mwana mwasi ya papa Lutumba mwasi ya papa Simaro Lutumba donc yoza mwana nga naza mwana naye kombo no babenga koza nani babenga nga chuchuna. Chuchuna est-ce que okoye bisabiso témoignage nini oyo tika na ngo na papa Lutumba Simaro? Pour na papa nanga ba témoignage ezebele pour na fandina ba papa pendant 20 ans na ba témoignage ebele papa nanga jour asuka avant voyager ndinga kendeki maladie na kenda kotala e ko kenda kotala papa nanga to fandi atuninga shushu na mikolo kuna na ndako banani bazoya nga na ebise mikolo tozaka biso mibale na mama papa lobi nanga shushu no moni mpota ekauki banzinzi bakimi. Ah papa, olobi bongo poani habité mwana oza mwana na ebitina na lobi na oke pota ekimi kauki banzinzi bakimi kotika mama na ote bozala nae papa salelanga ebele tina ndako na nga na mobali na nga ayebi tozana ba souvenir papa ebele.
belé makasi. Vraiment ba souvenir ya papa eza ebele. Maman Chouchouna, tu es place matanga ezali bandeko nini yo bandaki komona bango pembeni ya papa Lutumba Simaro to pe bandeko musicien nini o bandeko komona bango na papa Lutumba Simaro o tango likambo ekweli bino oyo bazali kocha présence na bango kati na sika. Est-ce que okoyebisa biso quelques musiciens oyo to pe bandeko bazoleka chaque jour koya kotala bino? Oui, mingi tozala na manda chante po yaza mwana ndako tozala na awa tozala ki pe lisusu na mona kaka bato a théâtre mutu baleka ki awa ba ki kotala biso. Donc vraiment jusque là bandeko a théâtre na ndeko manda chante ndazoleka ka ko visiter un peu famille ba koleli likambo. Donc vous mes angate na lobby za témoignage ya mama kende komanda chante ndazoleka trop azoyaka ko talaka. Et bongo Félix Namti. Donc Félix na chema koloate. Vraiment. Na habité mon caméraman sur rouge ba image na kati to kota to sur la pena ba maman baza kati wana. Bonjour. Oui, bonjour papa. Bonjour. Papa Tokuti na kati résidence à place matanga ezali to monde bozola là vraiment bato nyonso bazana c'est biso pe pas si on te écoute la bino. Papa quoi ça biso comment on a? Comment on a papa Charles? Papa Charles, relation nini ozanango na papa Lutumba Simaro o tikotika biso? Wana relation taza semeki nanga. Aza semeki na yo. Voilà. Papa Charles, tokiti lelo epana bino koya ko sanga na bino na tango mawa. Papa Charles, okoyebisa biso ndi beaucoup les problèmes o bandeko nini o bazaki pembeni ya papa o babandai kozala na papa o bino babandai komona pembeni na chaque jour o tango likambo kweli pe bazoyaka ko kabola mawana bino. Est-ce que okoyebisa biso ata quelques personnes o bazoleka déjà na ndako o yozomona na misu ata bandeko musicien bandeko mso bandai kozala na bango bakomona bango po ba téléspectateurs ba otala yo ba moni ngaparka verkis mutayaki ngapele kwa nazo vanda mito mona vanda kana sele na yepo na koma kobela na ngwana kaka apart verkis ka mutayaki sile mususu to monite. Voilà papa lobi yepe le roi azala a troté oyo ye amoni ezakaka papa verkis ki amongana nde ayaki ko kabola maona bango awa mama zawa mais mama moya loba ezate parce que tu comprends ni etala kaka. Et ça lui vraiment passe. Donc voilà. Voilà. Tous en a avenue Kamina. Na résidence ya papa Lutumba Simaro, place Abandai Koya et pas maman Awa. Maman Jeanne Mo. Tous en a résidence nae. Tout le monde sur la na quelques jeunes, ba maman, tout ba tantine, tout ba frère et à quartier. Tous en a mon quoi. Bonjour maman. Bonjour. Maman Tokutio liboso ya résidence ya papa Lutumba. Okoyebisa biso sozanani. Bon, naza mwana quartier. Maman Jeanne Mbole aza maman na biso. Papa Lutumba aza papa na biso tokoli na misu na ye. Donc maman Jeanne maman na biso yango toye ko kabola mawana bango ensemble. Maman Jeanne maman na bino, papa Lutumba papa na bino. Maman, okoyebisa biso témoignage nini ozanango oyo garda comme souvenir pour na papa Lutumba? En tout cas témoignage ezaka ebele. Papa Lutumba azaki papa moko malamu pe en tout cas azaki prophète ya ye moko. En tout cas papa lobaka mokola kokufa bakaki kobeta pe tomonaki yango esalami na veni banzete yango wana eza ya kokweya bakaki eningisaki makasi. Donc papa penza en tout cas atiki penza alobaki ya solo ayembaki yango azalaki na raison aki prophète nzoto na ye. Merci beaucoup maman, mes condoléances. Totikio vraiment mokolo na kokufa kake kobeta bino mboki témoignage babi banzete kuya ki na quartier kake beti bambula eningani babi papa zaki vraiment prophète. Donc vraiment balandi ezaki bongo émission na bino o bolingara mingi
Ah oui, bah téléspectateurs binomoko bouti comme on a déjà bah témoignage bolandi ndenge bandeko balobi et puis famille ya maman ndenge balobi concernant des ya papa Lutumba Simaro tozana katia yolo na terrain Kamina. Derrière moi eza epai wapi ba concert ezobetama déjà ba monsieur bazobetaka ba concert na cadre ya hommage à papa Lutumba Simaro wa otiko tikabiso. Oui, ezalaki bongo émission na bino la simplicité ya ngamoro Brice Bill ma garçon sympa. Donc sympa donc voilà bon mais ça n'a toujours comme on a na kati ya chaîne EHP Media, il y a le boss Edo Amani, il y a Maman GH toujours na coordination, il y a Yemoro le vieux qui assure équipe Bumba, il y a les grands caméraman Junior Mpidi. Voilà émission na biso esuki awa ba dédicace ezalina Yemoko Alkamedo Almeida Dems Maonga Trésor Mbombokawe et partout on y a les banquiers Dudumbisi depuis Paris donc bah le monde entier Europe Amérique Asie Océanie Afrique donc bon mais ça remonte toujours na Katia chaîne Nabino et HP Media na émission Nabino la simplicité wana on se retrouve juste au prochain numéro. C'est bon. Nalingi nanga mot de passe Pona banda kona bigé. Très heureux chers internautes de vous avoir encore trop